Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu. Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na mingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo. Kapena tato na bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye zambalo. Na yena babasi nanga osabo zambe na yo. Na yena kosanga nanga osabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Azosale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu Yesu. Salilanga Yesu Yesu. Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo. Kapena tato na bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye zambalo. Na yena babasi nanga osabo zambe na yo. Na yena kosanga nanga osabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Mama If Ipa Love is crazy, love is funny. D'abord, on a une étape de témoignage. Tout ça.
La famille Ngondo aya ko témoigner pour Natina na ndeko na biso oyo atiki biso. Famille Ngondo, témoignage s'il vous plaît. Témoignage famille Ngondo. Témoignage pour Sanabole qui ça y est. Maman yaka kopé sa témoignage. Delisa azalaki mwana oyo ngai nazali kotinda. Delisa azalaki mwana mayele. Delisa ye kozwazema ye kobota. Nazwi Delisa navandi na ye. Delisa aboti mwana na ye. Tozovanda na Delisa. Delisa ye kokende pa mama na ye. Nayebi oyo ekomeli ye te. Delisa babengi babinanga Delisa. Nazokoka te Delisa motema pasi. Delisa tikinga na pota na motema. Delisa. Merci, famille Ngondo. Témoignage. Famille Ngondo. Témoignage. Merci. Je ne parlerai pas beaucoup. Delise, c'est ma petite sœur. C'est elle qui vient après moi. Delise était une mère pour nous, ses frères et sœurs. Delise avait un cœur rempli d'amour. Parfois, on était là, quand les choses ne marchaient pas. Parfois, je peux me fâcher. À un moment, elle viendra me dire que non, Yaya, toi tu es Yaya. Et moi, je suis ta petite. Si j'ai offensé ton cœur, Yaya, pardonne-moi. Tout ce que je peux retenir de Delise, Delise, son cœur était rempli d'amour. Elle était très généreuse. Je ne sais pas. Je perdis une sœur qui était très chère pour moi. Grâce à Delise, que les gens me respectaient. Grâce à Delise, mes gens m'appelaient Yaya. Parce que, je ne sais pas, que la gloire revienne à Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. C'est tout ce que je peux retenir de Delise. Et que Delise, son cœur était rempli d'amour. C'est pour cela qu'il a réuni tout le monde pour lui plaire. Merci. Merci. Tobengi famille ya maman Nabiso Arlette, Moussoualou. Pour Natina na mwana na bango. Famille ya maman Arlette. Voya couper sa témoignage. Pour Natina na mwana na bino. Shalom. Ngai oyo na telemi awa. Nana za papa Delise. Nous ce sont le bamba de gauche à droite. Ils ont quatre moussouko. Filmé nga mali. Mama Boti Delise. Il est le commandant Arlette le soir. Delise a voté dans 96. Et commandant 2002. Âge à 6 ans. Il a beaucoup de vie. Comme on a épargné longtemps. Famille ya Maman Arlette, bon, le temps Mouta Bongama, Nabengi, Nakozongela, Nabengi, église EJSM, Vaya couper sa témoignage. Église EJSM, Vaya couper sa témoignage. Église EJSM témoignage. Delise azalaki mwana, Delise azalaki mama, Delise azalaki yaya, Delise azalaki deki. Dans
bakelaki Denis na modeli na ye moko soki esika Denis azotangeli Denis ifa songa ye moko akobana mama limbisanga likambo nasalaki mabe Denis namonaka esika asilikaka mingi te juge nzambe wana te tokoki kofandisa mpe nzambe na kito tuna te mpo na nini osali boye me lokola okumu me Denis apemaka na kimbe. Merci tozongi pour la famille à maman Arlette. Témoignage. Namone ezali te toleki azali koya ote na kombo na Yesu na ngai mama kulutu ya Delis azalaki mwana na kati ya bana azalaki mwana moko soko zoloba seka bayeka osi namoni Delis azobina nayebi se mwana paster ozobina yebi mama kulutu tika na bina na ngai Delis azalaki mwana tozoloba mona esika akangakanga te liwa Delis esali biso pasi toperdre mwana na mayele toperdre mwana moko ya motuya nayebi te nzambe nda konsole mitema na biso na pasi oyo toza na. Merci maman. Tozali kobenga collègue un témoignage. Il y a ma collègue, il y a des fins. Collègue, il y a côté sa témoignage. Témoignage, j'attends mon collègue, ma collègue Naïe. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Komba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu Undela nga Yesu Longesa nga Yesu
nalemibi yapesanga kabelanga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalemibi ya bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lesa wafako lesa wafako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia. nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo
nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner samba lola ye. Na pena tatola bon sambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga samba ka basaye. Yoka shije na nga ye samba lola ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga yo Longisanga Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Merci Jésus Nalebi bia bisenga senga nzamba lola Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nalebi bia bisenga senga nzamba lola ye Lokota ngai Yesu Yesu Lokota ngai Yesu Yesu Lokota ngai Yesu kutika ngai te Lokota ngai yo Tombola ngai Yesu Tombola ngai Yesu Yesu Tombola ngai yo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Mesa mukatangalisa Mesa mukatangalisa Mesa mukatanga ye Mesa mukatangalisa Alléluia Tiro Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina
opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bino boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi de prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azala pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachona Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye zambalo na ye. Na ye na bapasi na nga kosabo zambe na yo. Na ye na kosanga na nga kosabo zambe na yo. Salela nga yeso
bia bisenga senga nzamba londe nalembi bi yapesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalembi bia bisenga senga nzamba londe ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelera Watitishina watitishina nsambi watenzelera Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alleluia Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela Yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga tesitila Aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse Samba pambola bino Alléluia nayepa na yo papa nanga
monisanga loboko na yo, nayipa na yo mosantu yo, monisanga loboko na yo, nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo, nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azala pour moi. Combat mana Jésus. Combat moi. Tirobo. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Na pena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi nanga bosabo zambe na yo. Na ye na kosanga nanga bosabo zambe na yo. Salelanga Yesu Yesu, salelanga Yesu Yesu, salelanga Yesu Yesu, salelanga Yesu Yesu, unelanga Yesu unelanga Yesu Yesu, unelanga Yesu Yesu, unelanga yo. Longisanga Yesu Yesu, longisanga Yesu Yesu, longisanga Yesu Yesu, longisanga yo Yesu Yesu. Nalebi bya bisenga senga nzamba lolo, nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bya bisenga senga nzamba lolo ye. Lokota ngai Yesu Yesu, lokota ngai Yesu Yesu, lokota ngai Yesu kotika ngai te. Lokota ngai yo tombola ngai Yesu Yesu, tombola ngai Yesu Yesu, tombola ngai yo Mesa wafako Mesa wafako watitishina nsambi watenzelela, watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu Mesa mukatangalisa, Mesa mukatangalisa, Mesa mukatanga ye, Mesa mukatangalisa. Alléluia. Chiro soki nazoyemba opekisanga te, oyebi te bisika nzambe alokotanga. Soki nakoma kosambela opekisanga te, oyebi te bisika nzambe azwanga.
soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bino boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. naye na bapasi na nga libosa bozambe na yo naye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yesu yesu salela nga yesu If love is crazy, love is funny. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman a piqué crise. Allô, na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo,
bango balie basonge bakati basonge bamemeli badispensaire ya mike. eza sunde ngwana te mama. Mena poto na Kinshasa la même chose. Eloko ezosepelisanga banda mama koma na bisunga homme de veillard. Kotali mama mama azongi lokola bebe bazozo soya mama. Mais lelo somoni mama azongi genite. Mama azolia 3 fois tongo medi poko ndeko nanga elo musu esepelisi ngai bisunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant ezokata na te soki esalika manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet evanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place ala liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango aza na kati. C'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. De so futi mbango nozo regretter te. Awa tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala examen. En tout cas, ya masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bamboko na zofinda ya pampa mana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa kama mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misunga. Babe. Au nom de Jésus. Matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe ozana merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisaki mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele misusu bawasinga biso bambongo alors lelo tokutana pasteur Moïse asili kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu naye kokumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya Osana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yango naye kokumisa nzambe ya Osana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto